Mbote na bino, bandeko na nga, j'espère que vous allez bien. Nana lisolo opesa bino. Web sanga na ba commentaire na suka, qu'est-ce que vous en pensez? Eza lisolo d'amour, lisolo opesi nga vraiment pasi. Comme quoi que mutakoki ko sala nyonso na bolingo, mais si de retour bolingo eza te, ezala convent. De commencer à pesi nga lisolo yaza congolaise, taza africaine, maza congolaise te. Aza africaine du centre, maza Congo te. Ayebisi nga dans les années 90, muna nakutanaki na mobali aza congolais. Voilà, nga na congolaise te, me ye azalaki congolais, tosalaki relation, tobotaki mwana moko. Lelo mwana yango aza deja mokolo, abotama na ba 1994. Toye kobota mwana yango dans lelo aza mwana mwasi deja mokolo. Mais histoire na nga ezali compliqué, eza nazwa choc ya bolingo. Ti lelo nakokaka korefaire vie na nga te, ti lelo ata na bacopain, mais choc wana esalanga tellement pasi, nakoma un peu fermé. Esinga dans les années 90 nakutani na mobali yango, alingaki nga mingi makambo nyonso. Et tant toye kobota mwana, un an après mwana azalaki un peu bébé, basali barefoule ye. Donc barefoule ye, j'ai pas compris pourquoi. Nasala ba démarche, barefoule ye. Esika azalaki na Kinshasa, azo refaire vie na ye, azo sala ambiance na ye, sachant que tozalaki quand même na communication pour na mwana. Nga étant française, d'origine africaine mais de naturalisation française, nasali nyonso mpona na recommencer ba démarche na bengisa ye. Ewumeli ti tokomi ba fin des années 90, na marché moko emonanaki ye mobali aya na passeport ya mutu mosusu. Donc ezali ye na nkombo ya mutu mosusu, ake mpe ambassade, makambo nyonso. Ngai mpe nazodepense bambongo na mosala na bambongo, na depensa bambongo tellement ebele mpona mobali na nga. Ake na ambassade kuna, nkombo bapesaki ye, makambo nyonso bapesaki ye, asala révision, aimprégné yango na nzoto na ye. Apparemment akomi kuna na ambassade, heure ambassade ezalaki, makambo nyonso ezalaki mpo azonga na poto. Fin les années 90, ale nayoka telefone oyo azongi na ye te, aza kaka na Kinshasa, babengaki ye te, il a rien compris, alobi mais c'est pas normal, ozalaki na rendez-vous et tout. Moi sabi nazalaki susu na désespoir sur désespoir. To recommencer susu esimbi te, tokomi les années 2000, natindelaki ye bafond ya mbongo, bafond wana mbongo natindeli ye mpo ameka mpe se construire, ameka mpe kosala quelque chose comme ça, ameka mpe koya mpe poto d'un côté nga na opesa, de l'autre mpe ekobimama na bambongo ya commerce. Nzoka kuna muna azwa mwasi mosusu, basalaka vie na bango, basalaka makambo nyonso na bambongo nga natindelaka ye, asalaka yango. Mais comme Dieu est bon, kaka famille na ye bayebaki nga, bayebiki naza une bonne femme, na une brave femme, na osala nyonso mpona bien ya ndeko na bango, na osala bien nyonso. Moko mosusu bandeko yango babengi nga, alobi vraiment ozoniokama, obotela biso mwana boye na boye, tala makambo asalaka, azalaka nde na mwasi mosusu boye na boye. Nzoka mwasi yango abi nazwa lokola crise, nayebisi pourquoi tu me fais ça, nazosala nyonso mpona yo, nazosala tout mpo zonga, tozala une famille unie, et aujourd'hui tu me traites ainsi. Donc yo effort nyonso nga nazosala eza kaka mpona nga te, parce que toza na mwana tobota, mais tala récompense ozopesa nga. Mwasi alobi à partir de lelo nga natiki na nga na lâcher prise. Nzoka mwasi yango bazalaki na kini na ye na garçon yango, mwasi yango mpe azalaki koprofite derrière ce monsieur. Mwasi yango azwi mpe bamakambo, azwi baopportunité na nsima, mbongo ya mobali oyo mwasi napesaka ye, ye mpe fille yango aye poto. Ntango fille aye poto, mobali akomi na désespoir. Nakimawa wana mobali asengi mwasi ni pardon, asunga ye, ezali le passé, ye aza de l'autre côté, ye aza côté mosusu, makambo ya mibali, il faut comprendre, boye na boye. Mwasi asengi mwasi andimi bapardon na ye, mobali asengi mpe mwasi pardon. Mwasi alobi problème te, sala kasi badémarche euta na makasi na yo, awa ndako ezali, awa nga na ofungolelo porte, sala badémarche euta na makasi na yo. Mwasi asali nyonso akoki te. Là toza 2026, ndeko mwasi apesi na lisolo, alobi mona depuis les années 94 toboti mwana, depuis fin 90 tosala badémarche, depuis 2000, depuis 2026 nzela na ye asuka na ye na Nigeria, poto na ye asuka na Nigeria, ayaka lisusu te,
j'ai compris que parfois, Dieu, des fois, éloigne les gens pour nous aller en paix. Mouna, depuis que j'ai compris ça, à ce jour, on a retrouvé paix, Nanga. Peut-être que c'est l'homme qui m'a marqué. Peut-être c'est grâce à cet homme-là que les lots n'a benga mi maman. Pour natikala kobota susute. Nazo nanga mi bali, natikala sus kobota te. Moi, nanga sa koli, na monaka, mobali à travers un moine. Donc, à Ebisinga Mouna, parfois, biso basi, on cherche des complications, on cherche à se prendre la tête, alors que bah, signeuse en ango devant, alors que Nzamba opesa biso déjà poteau d'indicateur, mais biso tozo komona te. Eza na basi ebele bazoni okwama mpona mibali, eza mpe na mibali mosusu bazoni okwama mpona mwasi. Réponse eza nango juste devant nous, mais on n'arrive pas. Mona nabebisa bambongo, nabebisa temps, nabebisa nini, en pensant que espoir ezaka miracle. Mais pour moi, mon miracle était déjà là. J'ai eu un enfant avec cette personne, et ben nzela na biso esi séparaki déjà. Parce que eza mpe na bato mosusu baza na baka barefula bango, mais ils ont réussi à se relever, ils ont réussi à reprendre vie, ils ont réussi à faire des choses. Mais lui, en fait, j'ai essayé, je lui ai tendu la main, j'étais une femme pour lui, mais j'ai pas vu un retour. Aujourd'hui, je suis en paix. Et là, je demande vraiment si Dieu me guide et que je rencontre une bonne personne, je vais finir mes jours heureux, je vais finir heureuse. Je sais que j'ai mon enfant, je sais que j'ai tout fait. Et voilà, donc voilà l'histoire à la Nanga, de comment ça fait Singa. Témoignage, c'est juste en fait, tous à la brave, tous ceux qui sont en relation, et aussi mbaté, tout tika. Bandeko Nanga, ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à bientôt. Merci.